Lelo ndeko Karine abali na bali alizeli c'est que ngana faux prophète. OK, donc so olingi koloba na biso boye soki lelo tomoni Karine abali to azwi bébé azwi zemi yo Naza faux prophète ici na tiki côté te bandela suki naza faux prophète na tiki mbongo pe côté ensemble ya jour pour na yebi être wana un message pour Nandeko Moko azalaka influenceuse na TikTok. Na kombo ya Jemima. Jemima. Est-ce que ça Jemima kokonzoni? Yewana. OK. Azalaka très clair. Jemima kokonzoni. Na sengi na Ndeko wana vraiment s'il vous plaît. Yoka message oyo est très sérieux. Na kata message oyo nazwaki na moni mutuka na moni bato balati ba kagoul lokola ba ninja. Alors babani ko na mutuka wana na ba moto. Na kata révélation na moni bayeko barricade mutuka wana. Alors mutuka baneko kumba c'était une fille. Wana na mona ki penza na muté. Tant ba télémicier le gars qui na maîtrise ko kima ba assassin ko bazaki trois motos. Alors ayaki ko perdre contrôle, ayaki ko percuter na moi mire mais ezaki choc ma casté baye ko bimisa ye na kati ya voiture. Mais na simana ya azalaki na batumi balé bazalaki bazaba bana basi bazalaki comme si bande ko na ye. Mbote ba MDG de TV mafuta sikizali na wabino mère d'orcas la grande dame Nzambe apambolela ngabino quand neto mesana ya opesa basango pe ba conseil lelo sango to memeli bino ezali quand on a bino les amis faites très attention ou encore faites attention aux loups ravisseurs. Nous vivons l'état de la fin oyo bato belé bazwa okosa bat na kombo Yesu mais Bible zolo baboye babona misala. Bota la prophète oyo toyebi prophète Ézéchiel. Bertin Matiti ka toyebi prophète Ézéchiel à Kinshasa. Ézéchiel a beta ba désert belé. Mais malgré ça, bato balanda ba on balanda ka ba continuer pe ka opesa confiance. Boyebi Nzambe po alobe aroya routa likolota kiti. Akiti ou bien oyoki mungongo moko lo le fungwami mwana na ngai Marie. Mwana Jonas, Nzambe na solo bana yo non. Dieu parle par des signes, Dieu parle par des visions, Dieu parle na bandenge bele. Nzambe po atali so ke muto aza faux. Ako exposer ka boy na maloba na ye a exposer. Ézéchiel a beta ba désert combien. Botala par exemple vidéo, ça ne date pas de longtemps. Eza ya kalate ngana lande émission oyo. Et ça inanete. Et Nzamba la kise makambo po na Karine Mokonzi de Karine dazana Karine robala te Karine robota te boyoki na akut na besoin de répéter maloba lobité boyoki bino moko so Karine bali so Karine boti c'est que a faux prophète le comme aza faux prophète yango Nzambe aeka kokisa maloba oyo ye moko abimisi na munoko na ye moko Ezekiel mutu mususu te ye moko mutaloba ki yango ezanga te eza mutu mususu te eza ye moko mutaloba ki so Karine bali Karine boti c'est que ye Nzamba yebi ete Nzamba benga ete a faux prophète a otika Bible. Ezekiel tika Bible bongo la motema. Ndimela Yesu na vina yo après bongo ndoko mosela Nzambe na ndenga solo parce que babiloko ezo sopo yamba liboso te. Bato ba yebi ete Ezekiel alobake période de élection alobake Shadari a ko gagner. Shadari a gagné te. Aloba pe même maloba que so Shadari a gagné te. C'est que à repasso la Bible Nzamba yebete Nzamba benga ete Shadari a gagné te. En fait, Nzamba zo continuer ko exposer jusqu'aux preuves du contraire mais malheureusement bato boye. Tala ne bato benga bango de partout. Surtout bato poto, basi a poto, mingi ezalaka basi tala boko kufa. Na ebité so na yoloba mambo yo eza parce que trop de réalités, trop de plaintes, trop de problèmes dans la communauté. Ezekiel ikifo na ye ebimi na poasa lisusu ya na omba liboso te esi ebima me ebimi lisusu bandeko na ngai faites très attention na basali na Nzambe ya ba réseaux sociaux surtout na ebisa bino toujours avant de faire confiance à un homme de Dieu d'appeler un homme de Dieu pour la prière de te confier à un homme de Dieu
esengeli obenga otuna nzambe, pardon, obondela otuna nzambe. Seigneur, est-ce que mutu oyo oyebi, est-ce que azaya yo, est-ce que nakosala confiance, est-ce que nakobenga yo? Comme ça le Seigneur te montrera, te révélera, te dira si cette personne est de Dieu ou pas. Ngai, pourquoi nalobela marambo mingi pour votre information pour bato bayebite? Natomba victime ya ba faux prophète na vie nanga na niveau moko ya kosakana te. Donc nayebi bango, nayebaka bango. Ngai so faux prophète a prophétiser. J'ai pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin ya koyebisanga na koyeba que mutu oyo aza animé na molimo nini. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup en commun. Bazala presque na nyonso en commun. Ba na façon na bango, ba saela makambo fait. Ils ont leur façon de prophétiser. Ils ont leur façon de faire les choses. Ce qu'on a détecté bango facilement parce que na koya victime na bango to na yebi bango. Bomoni généralement ba yaka na ba émission wana o lelo za mukolo prophétique. Lelo za bisakoli. Obengi ba niatio, obengi ba niatio, obengi. Faites très attention avec ces gens. Faites très attention avec ces gens. Na lobite nzamba lobarate. Na lobite ke mutu soit prophétisation nzambe te. Mais nazo loba na bino. Généralement sur 100%, 99% ya ba obomo na ba TikTok, ya obomo na ba Facebook, ya obomo na ba YouTube wana. Émission ozo benga bazo nyata yo bisakolo bazo pesa petala. Généralement bato wana nyonso bomo na basangisa nzambe basangisa kete. Bana babiloko o basalelaka. Babiloko wana ba période mo na Congo, ba période mo te même ti lelo bateka rango fait bateka rango période mo zo vraiment maman na ampleur bateka kango ebele baso salela biloko ba kabal ba salela biloko ba voyance toki basango za ba matiti musozo ta ba Lubumbashi otiango na salo lemo ya ba biloko muso basala ba ko activer ngona ba ndenge moko boye ba biloko wana bandeko na ngai nde eloko ezo séduire lelo bato. Sala direct, ya rote ya kama loba na nzambe, opesa bato connaissance so ozo ata 5 personnes na 5 vies. Mutu penza ya koti ya bandi penza bandeliti suka penza landio. Mais sala ka direct loba keno ezaka pona bisakole. Ah, au moins ndoko ma star na espace minute mukie. Au moins ndo ozo ba domba 10 na ba offrande. Au moins ndé en fait c'est ça l'esprit de la séduction. Ils ont régné en ces temps de la fin. Maman, papa, olanda prophète mo sepela naï. Surtout ba prophète. Hein? Bondela nzambe, s'il te plaît, nazo supplier na bolingo nzambe. Bondela nzambe tout na nzambe. A confirmé to pas la kisayo. Pourquoi? Maman, ok, baby sa vie. Ba maman ka ate même batata même mingi ezala basi. Ok, baby sa vie. Akolo ba no ma ambu ya solo. Généralement ba loba pe ma ambu solo alobi no pe tala ezara ma ambu solo. Mais mingi bazala na molimo ya accompagnement te parce que y a que Dieu qui accomplit la promesse ou la prophétie. Aibiso tala ezape mambo solo. Mais par rapport mambo nzamba lobi. Ya sambela to ekokisama totala. Misusu pe ekokokisama pe. Mais en échange à quelque chose de ta vie. Parce que Bible est claire. Yesu alobele mambo temps de la fin par rapport à miracle au antichrist akosala. Ba miracle séductrice. Alobaki yango. Alobi ba rosa miracle. S'il faut même ba kitsa moto ou talikolo kita kita. Mais eza nzambe te. Ebele ba bondeli pe pona basi bazala ba problème mabota. Ba boti pe. Moi je vous dis des choses na yebi makambo na oloba. Na yebi makambo na oloba. Mais ba biloko wana nyoso c'est en échange de quelque chose de votre vie. Il faut faire très attention. La Bible dit il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais l'ipamboli oyo eye nanzela mususu tope ya mosali na nzambe soi-disant mais oyo asala la molimo nzambe te ezala na chagrin na sima na yango. Bandeko na ngai to vivre bata moko ya mabe, il faut vraiment ko sala attention. Tala bato bele bomona bakufa ba mawayo bale na famille non, misusu za famille te ba mbeka ya ba prophète. Na ba sacrifice ya ba mangombe belé. Ya na pasteur moko yebani. So na tangi kombo na mutu nyonso ko yeba ye. Ana Congo. Bato balinga ye makasi. A parmi bato bana ba église minene. Tata na telema likolo cher. Alobi cher eza pona communiquer vie.
et non kufa so moto akufi na église to lobela ngote aloba ngona ba mateyane za na YouTube na sala erreur fa na kanga titre ya message wana na landa prédication plus ou moins 3 ans passé bato balanda ke mingi bakoyeba meta msupe ba ochaka te ouais parce que surtout so linga moto voilà encore pesa ba bolingo moko za na saba envoûtement oyeba pété pourquoi loba yango po ayebi ke l'église ne bato bakufa nyonso mais tellement ces églises à munene bo chaka te bo sa attention te boyeba te à moins que ba loba sikoyo ayebi ke soki chaque semaine ba ye ono to wana matanga na njile to wana matanga boy mwana ya église na biso akufa bisika boy na tanga kombo ya église heureusement na tangite mwana église na biso akufa ki na bato ego alerter bato mais comment bato akufa chaque semaine ya omonya lobaki ke non to ko pesa basango mawa ate la question que je me suis posée soki moi si na kufi un jour to mwana et to membre famille to ndeko na ba koloba ngote vous comprenez eza mawa eza pasi ba bisika bongo bokende bokuta full ya kosakana te pourquoi envoûtement zo battre plein bande ona ngai nzamba fungula bino miso na matoe ba fo ba bomba masute mais malheureusement pour comprendre que aza faux il faut avoir le discernement et à domo eza très rare n'attend très rare so za yudomo ezalaki pour na mutu nyonso bondi melanga ba église ebele bomo neza kotonda neza kotonda te makomi ezoloba n'accordez pas foi à tout esprit mais discernez-les malheureusement aujourd'hui c'est très difficile pour na bato ba discerner matiti kalobi mokonza robala ta robota te par rapport à mambo ya mona soki esalemi contrairement ce que ya mosala na nzambe te mais eza clair botala eza mbali boso te abeta libanda baza ebele na ba YouTube wana o muso akenda obondela pona Guy Mario asala ba même déclaration aloba même makambo Guy Mario akufa aloba so Guy Mario akufi se ke nzamba ebete nzamba bengeta prophétesse te Guy Mario akufa on a aimé toko beta na biso toko sala bere moi qui vous parle na parfaite je suis dans le prophétique nazo souhaiter ngote mais ekoki pe ko arriver na sala erreur mais ezana ba bilo msusu ba na ebite so na oloba ndenge nini ndeko wana alobaki abondela pona Guimara alobaki Guimara okufa te qu'est-ce qu'elle est devenue so mina ebete la bino lisolo na boyo kama so bomona ke lisusu trop te na ba réseaux sociaux so na bina ebisa bino le pourquoi boyoka pasi na ba dégâts o basali pe bazosala mais nzambe kaka yende le juste juge moto juger biso eza mawa bandeko nanga tozala ba sentimentaliste te bato ba sentiment te eza ba biloko bato ebele batena compte nango te pour croit eza juste ba moka eza nango kaka ya nango ka makambo nde ba congolais ba kino ba lobaka nyonso makambo non koko ya victime ya banganga c'est très dangereux bazalaka banganga mutu nyonso akota na ndako nganga to asololaka na nganga to azwaka ba principe ba orientation ba directive nganga vie na ye ekomaka influencer na molimo ya nganga et ba conséquences néfastes ezalaka boyebi ba mage tango bakendaki koluka enfant Jésus bamoni étoile nezo briller bakota na ndako ya Hérode tango babima étoile limwa pendant 3 ans ya marche balandaka étoile ti bisika mwana zala bakoma na mboka bakota na ndako ya Hérode boye bango bakanisaki ke non abutami na ndako ya mokonzi babino awa te babima étoile monana sute ndenge bato bavia bato ebele ezali na ba église musu bokota l'église musu bokotaka tango ozobima étoile etikali étoile limwe molvino ekoti molili so boyebaka te mutu musu okota en contact na ye aloba ino makambo ya solo ayebi so pe makambo moni yango pe mais oyebi te bisika okendaki ezaki ndako nganga mutu omona consultaki aza nganga mama bakosape vi na yo papa bakosape vi na yo eza pasi bambo na oloba ngo na mai na misu na oloba maambo na mai na misu so tosaba émission ezaka poto kebisa bana na nzambe ezaka poto bikisa ba âme
faites très attention bapekisi yo te kobenga mosali na nzambe mais avant benga mosali na nzambe yaya bondela ba Ezekiel bamelisi pe bato bamaye ba Ezekiel nzambe na ngai eza pasi que le Seigneur nous vienne en aide eza pasi nzamba sunga biso nayebi ka olanda émission pona mona epe mona ba groupe to postara ayebi ke mamu na oloba eza ya solo mais le fait que ye amibimisa prophète azana courage te ya koloba to pe ya kondima yango papa nalingi yo mingi nzambe pa alingi yo mingi bongola motema bongola motema yoza malamu bongola motema bandeko na ngai c'était ça le message le petit message qu'on avait kokebisa koloba na bana nzambe ke tozo vivre bata mabe o Yesu alobela o Bible lobela ke bafo bakotelema pe bazali baza déjà naloba na batu ke bafo baleki ebele na vrai c'est noir et blanc dans la Bible ah oui bafo baleki ba vrai so ye baraté bafo ba prophète amabe baza ebele koleka ya bien et ça la très attention à bato prophétiser surtout bato ezala on a réseaux sociaux boye banité quand on mona profil na yo to boa ba ami to ni bosola ate akomelo inbox que non j'ai un message pour toi faut que bana bato wana faut que bana ba ngana kutana bango trop nayebi bango vraiment bande ona ngai nzamba pambola bino et puis asunga bino pona ko chiter na koloba boy siko lelo Karine Mokonzi abali bato nyonso bamoni libala Mokonzi à la toile Mokonzi abota Henrietta azovimba matama bato bamona Henrietta baloba ke bien que tomona ete mais biso ba misu tomona ete mais Henrietta existaka kobala nde mutu nyonso amoni yango ebomba mite c'est à la vie de tout le monde Henrietta mwana batu pe bamona Henrietta baloba ke Henrietta mabundi mwana kitoko Henrietta azali siko lokola Mokonzi abali aboti abali to lobani yo mo muto lobaki so esalemi bongo yo za faux prophète nzamba bito donc toyeka ko rappeler yo Bertin Matitika prophète Ezekiel prophète aba ange ki maloba oyo mo lobaki to confirmer ngo lelo et que ozali faux prophète nzamba benga yo te donc kanga bible bongo la na motema et nzamba boya mutu te senga nzambe bolimbisi eluka na ninga solo aza capable ya kosala yo mosakoli olongo na Karine okomi na gemima babana bobima mikolo oyo tellement aza na gaz aza parmi bato bana gaz wana nyonso kaka po o attirer attention à bato vers yo en tout cas eza pasi papa eza pasi modèle oyo pété façon boko lukela ki notoriété ngo vraiment na mbongo ngo en tout cas c'est de trop le komi sous na gemima ko nzoni siko ya gemima nini abenga yo abengo sambela pona ye to po yebisa ye bato ba olinga osale mabe to yebina biso ino ba bato barando le message oyo pesi ezake bato barando ba okanele c'est ça po baluka ba Ezekiel Bertin eza passé eza vraiment mawa que le Seigneur te pardonne pe asunga yo po boye pété boyete peut-être oui bisanga que mais il faut prophète il faut pasteur yeba que prophète to pe pasteur a vie na yo eza na yo moko na do liboso eza récemment de komoko lendi singa abinanga mama na sambela pona yo mais yana mutu mota osambela pona koleka ndenge yo moko osambela o ndenge yo moko kosambela parce qu'il y a de ces précisions il y a de ces choses là que toi-même tu vis toi seul au vivaka oyebi bien prophète a évité pasteur a évité et so alobia prière eza neti passe ya libumu mutu nyonso akoyoka passe ya libumu mutu nyonso si ayoka passe ya libumu mais ba passe ya mabumu ekeseni yana ba passe mususu oyo yo oyokaka mutu mususu pa yoka na epasi mais oya yoka yo mo mutu yoka ngoka yo mo mutu comprendre ngoka yo mo mutu ko expliquer yango ya comprendre yango te ya ndenge moko relation na nzambe mama papa développer intimité na nzambe biso nyonso tozala pe parmi bato balana ba prophète na sima mais après avoir compris que
mosala na nzambe aka moto azo accompagner yo mosala penza il faut yo moko sala ngo to koma oluka nzambe ndeko na ngai tanga la Bible chaque jour ata so comprendre te senga nzamba songo avec l'état tu vas comprendre sambela mingi développer intimité wana nzamba ofungolo mayele hein apôtre Paul aloba na obondela nzamba a éliminer miso mitema na bino nzamba ofungolo miso o comme on mona bleu bleu blanc blanc rouge rouge mais lelo wana flou o comprendre te ko distinguer ba couleur te repreuve ta bisiko ozali te église oyo kendaka ta bato yo fréquentaka ta pasteur oyo ozalaka na ye oyebaka te apumba wana butu pasteur no wana oyebaka te c'est un occulte pasteur na yo wana or Satan asala jamais malamu Satan asala jamais malamu le fait que tu sois à côté de lui nzamba songa biso vraiment j'ai pris que le Seigneur fonga bino miso afonga bino matoyi bo comprendre maambo bo comprendre maambo bande o mingi o lobezate c'était ça le petit message soyez prudents soyez prudents Jésus a dit soyez prudents comme le serpent d'où comme la colombe nyoka zali nyama oyo prudence nyoka nyama mote na mokili ata likase kwei na nzete nyoka zaki wana yoki ka tek akokende kokengelela na 100 mètres tanko azokaka ta ya likasa wana swabala owa akomi kuna nda okende kokengelela koyebela soki eza nini de prudence nzamba osenga yo fais très attention butala récemment la salle qui émission ba musicien bazo kenda pa ya prophète Konde koluka nini ba musicien mokila va ke beta concert na martyr akemona Konde atabino moko mais église wana bat bakenda ngo bato belé achaka bato pe ba maboko vraiment na bona lo bebele bande wonanga on risque ya lo baba ma mususu oza malamu penza te nzamba pambolela ngabino to komi na biso na suka partager aimer, commenter ou encore liker. Quant à moi, mon ibino mbala yasima. De bonnes choses, que le Seigneur vous fasse du bien. Je vous aime. Soki lelo ndeko Karine abali na bali azizeni c'est que ngana faux prophète. OK donc sok olingi koloba na biso boye soki lelo tomoni Karine abali to azui bébé azui zemi yo naza faux prophète ici na tikotea te bandela suki naza faux prophète na tiki mbango pe kotea na ensemble ya joute po na yebi etre wana soki lelo ndeko Karine abali na bali azui zemi c'est que ngana faux prophète. OK donc sok olingi koloba na biso boye soki lelo tomoni Karine abali to azui bébé azui zemi yo naza faux prophète ici na tikotea te bandela suki naza faux prophète na tiki mbango pe kotea na ensemble ya joute po na yebi etre wana nazwaki message mpo na ndeko moko azalaka influenceuse na TikTok na kombo ya Jemima est-ce que ça Jemima kokonzoni ye wana OK azalaka te clair Jemima kokonzoni nasengi na ndeko wana vraiment s'il vous plaît yoka message oyo eza très sérieux na kata message oyo nazwaki namoni mutuka namoni bato balati ba kagoul lokola ba ninja alors babandi kolanda mutuka wana na ba moto na kata révélation namoni bayeko barricarder mutuka wana alors mutuka bandeko kumba c'était une fille wana na namonaki penza na muté tango batelemi siye lokola azalaki na maîtrise akokima basassin te po bazalaki 3 moto alors ayaki koperdre contrôle ayaki koperkite na mwa mire mais ezalaki choc makasi te baye kobimisa ye na kati ya voiture mais na nsima na ye azalaki na bato mibale bazalaki baza bana basi bazalaki comme si bandeko na ye